Et puis bazwi 200 francs na bango bakende somba mongwa voisine na bango mopanzi alobi kala senga biloko epa na bino pourquoi bino bokosengela ngai te bango mpe na soni wana babi kasi kabela biso mongwa bana mike olie basurveille nzongo libanda bango baza na ndako oyo mosusu ya mwa mokolo abimi libanda ayo otala position los amoni liniki mama oyo akabela bango mongwa azokanga kifiniki ya nzongo toyebi te leta azokanga avant ntango afungolaki asalaki nini ndenge ye aza kokanga ntango aza na vegetation ya kokontinue ya kolia amoni kaka oyo ya moke nde akangami te ya mwasi ya moke abandi kokufa liboso intervention bamilitaire bayeti bakomi kofilme tout le monde na lopango siko bavoisine wana na ye na nani na ye na bana na ye tu amoni c'est un danger ndenge nini baya kofilme biso soki bana bazokufa nde bakimaki na bango basentir ke non déjà éclatement esalemi mama aza porté disparu toyebi mokili nini tokozwa ye te mais toomona bafoto moko ezocircule na internet ke bakangi soi-disant mama moko boye oui justement baye kolakisa biso foto ya mama ngo awa mais eza ye te mama wana toyebi ye te elongi wana meme toyebi yango te voisine oyo tozoluka eza ye te nanti na mwana oyo ozwa mwana abi mwana kobeta na ngudi na libongo te outi na mwana mosika bokatisi na mwana ebala minene ebala bafieve mwana malili mwana oyo olala na ndako atekala baminiti atambusaka kaka na baveni kuta telefone yaka bana bakangami aya okoma mpe akuti bana baza te bana daya basi bakufi bango so apiaki bango mungwa bati na nzungu bana bati loso bakangi bazela loso eto mai ekauka nde ezaka obakisa mai bana baya bayokuta voisin ofungola nzungu ya jaki ofungoli biso nzungu mpo anini abi te na yakotala mpona oshofe mai ati wana ewa yaki obwakela bango so poison yango bana mpe balambi loso ebeli leta tokendaki kuna na ntongo leta alobi bozala presse te boya lendi tokopesa bino delege bokende ntina morgue po bakende koambome bana wana me mpona kokunda bango il faut baprocédure esila tolanda neno baprocédure tosala bankete ndenge nini tokozwa famille wana oyo biso toliaki oyo ya male yatikaki me oyo ya biso ntango toliaki ntango baleki na biso nyonso bakangamaki tokenda na eglize ntango tokeyana tosambeli tomoni eloko te paster ayebisiso tobima baoyo wana na hôpital yango ntango nga alali boye nakangami bazinga bakendanga na hôpital apres kulutu na biso aye mais papa eloko ezotone biso ere tokomi awa tomoni quelque part kuna bana mo bakufi même jour mibale epuis toyoki koyoka so ebembe mosusu na oyo ya bino donc en fait toyoki yango mpeka awa mpe na matanga toyoki yango toyeba événement oyo elekani kuna te eza esprit de mort te etambola na avenir donc même avenir so oleki 2 ou 3 parcelles oyo okuta susu bibembe mpe ebembe moko te mibale lisusu oleki su wana lisusu ebembe mosusu mama wana vraiment nzambe kaka nde moto ayebi bavelo Bienvenue dans notre nouvelle émission Soukana Masolo avec votre humble servante Princille Yamboke, la maman de son Altesse. Donc, n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne Tozomo la télévision, vous serez jamais déçus. Un grand merci à ma maman Ritima Koma, on appelle ça Mbote Belé, et puis sans oublier mon cordon de donner ma weja. Quand on est sabine, vous s'abonner tellement belé la chaîne, biso abo de l'actualité, il y a bien d'informations encore vraies. Donc, à penser à Mboke, ceux qui vont mon enfant, qui te sait que na za vraiment na maman makasi. J'espère que nous sommes au Landa, drama au Salema, au perdre ban 5. Oyo baliaki lo ce soit des armes à foutre en moi, ils ont empoisonné ou bien moi, donc je sais pas. Pour le moment, awa,
toza vraiment na résidence lipai wapi oyo bana wana bakufaki epuis toza mpe na bato tokozwa mwa bango baparole baomeka mpe koloba naza déjà na mama s'il vous plaît epandilanga caméra mon cordon. Bonjour maman. Bonjour. nayebi ke epasi eza makasi me meka mpe koexplike babone na biso baza mposa badécouvrir likambo yango esalemaki na ndenge nini. nde nazalaki mpe te nga mpe naza nanga mopaya nde bana mpe baliaki loso mpe nayebi te naomonaka bana da bakufa ebima bana nde ekumi na mort. yo ozalaki wapi bongo? nga naza mopaya nauta voyage nazali na libongo na ntina mwana oyo ozwa mwana abi mwana kobetela ngudi na libongo te outi na mwana mosika bokatisi na mwana ebala minene ebala bafieve mwana malili mwana ye olala na ndako apesi libere epe mwana ye na mwana balali na mwana mpe journée mobimba lendi bute ekufi ntongo mpe etani epe atiki bana epe asimizela aki eteka kaka kote mpe azalaki koteka wapi tantino atekaka bamiliki atambusaka kaka na baveni kuta telefone yaka bana bakangami aya okoma mpe akuti bana baza te bana daya basi bakufi nga mpe koto nazalaki mpe kuna na libongo nde toutaka mboka ovandi na libongo oteka osisi koteka omati ndako atelefone nga mpe mwana mpe akufi nayo okuta mpe bema mwana te nde mpe naza boye nayebi mpe position mwana mpe aza te na mort banda mwana na akufi yo na omoni ye te te bongo mama wana apesa ye bango soit diza loso meke mpe koexplike biso mpo bato ebele bazoloba ke batiaki poison na kati ya nini ya mafuta eza nini meke mpe koexplike ntango oyo oyaki bapesaki yo version wana ezalaki nini ye apesaki bango so apiaki bango mungwa bati na nzungu bana bati loso bakangi bazela loso eto mai ekauka nde ezalaka obakisa mai bana baya baye okuta voisin ofungola nzungu ya jaki ofungoli biso nzungu mpo ya nini abi te naya kotala mpona oshofe mai ya ti wana ere ayaki obwakela bango so poison yango bana mpe balambi loso ebeli yaye mokolo akaboli bana mike nano liboso mpo baza na nzala bana balia bana nde balie loso bana siplasi bana bakufi. Merci beaucoup mama eloko nini okosenga na bakonzi ya mboka oyo balandi yo donc eloko nini okosenga na bango mpo basala pepa na yo asengi ka lisungi basungaka bakora bana baza na morke bakunda mitema mawa oyo kosunga basunga kaka bakunda bana mwana mwasi wana bisika azali nzambe apambola ye kaka. Merci beaucoup babone na biso naza na papa j'espère ka se présenter bo découvrir ye papa bonjour. Bonjour maman. Nkombo nani ko se présenter po babone na biso ba découvrir oza nani? Ngai papa Mbo. Papa Mbo na bano bauti kokufa yo oza nani mpa na bango? Oui, ngai naza koko na bango. OK. Oui. Donc ngai nde moto na boti mama na bango. OK, merci beaucoup papa Mbo meka mpe ko expliquer biso na problème oyo ekomeli biso meka na ko expliquer babone na biso ekomaki ndenge nini po elekaki ndenge nini? Problème oyo ezali justement mama oyo aboti bana oyo bakufi atekaka na libongo esalemi ke akende koteka amoniki akoki kotika bana nzala te atikaki bango mbongo basomba loso précisement 2000 francs basomba loso batikala kolia letan ya koya na bilia ntango basombi loso babosanaki kosomba mungwa epuis bazwi 200 francs na bango bakende kosomba mungwa voisine na bango mopanzi alobi kala asengaka biloko epa na bino pourkui bino bokosengela ngai te bango mpe na soni wana babi kasi kabela biso mongwa kabeli bango mongwa batie mpe na loso bakoti na ndako bazotala na bango télévision vers ba 10 heures alors bana mike olie basurveille nzongo libanda bango baza na ndako oyo mosusu ya mwa mokolo abimi libanda otala position loso amoni liniki mama oyo akabela bango mongwa azokanga kifiniki ya nzongo toyebi te leta azokanga avant ntango afungolaki asalaki nini ndenge ye aza kokanga tina ozofungoli nzungu pani otele azoluka natala loso na bino soki ekauki mpona chauffement ya ti bango mpe bakipe te bazongi na bango na ndako kotala télévision après un certain moment baya kozwa loso balia grande sœur ntango aservir bango loso ameki ye moko azosantire loso yango kitoko te atuni baleki bozoyoka loso yango ndenge baleki bazokipe te baza kaka na lire ya kolia ye ameki lisusu komi na 4 mabi loso eza malamu te
Tango azana vegetation ko continuer ya kolia amoni kaka oya muke nda kangami. Wana mwana ba ajni mwana mwasi to mobali. Te ya mwasi. Ah OK. Ya muke. Abandi ko kufa liboso. Tango bazo bunda na ye bazwa mwana akangami problème nini mususu atombe. Tango bakomi déjà 3 cas oyo ke baza ko kangama wana epesi quartier mobimba trouble. Et puis Bamba on ndeko lia kati ndako no? Non. Libanda? No ba na lia na kati ndako. OK. Ah. Shiko quartier tango ekomi shiko animé na désordre wana. Intervention ba militaire ba yeti. Ba komi ko filmer tout le monde na lopango. Shiko ba voisine wana na yena nani na ye na bana na yetu amona c'est un danger. Ndenge ni ba ya ko filmer biso soki bana bazo kufa. Nde bakimaki na bango. Bana na bakoyaki bango moko ba voisine ba santé pe ke kuna ya insani papa. Ba sentir que non déjà éclatement esalemi. Bana ba ko faire sur place na sur place. OK. Lisolo nyonso mama penzaka yango wana vraiment yo sa passe makasi ko perdre bana ebele boye. Ebele. Bango nyonso baza na même famille. Même famille. Papa moko mama moko. Non. Tantine mama na bango. Na ba papa na bango mama moko tata mama. Ba o ba kufaki wana combien de filles combien de garçons? Na 5 ans. Ezalaka fille moko 4 garçons. Ah OK. Et maintenant na minute oyo voisine wana pour le moment ça. Maman a porté disparu to yebi mokili nini tokozwa eta. Mais tout le monde a ba photo moko zo circuler na internet ke bakangi soit disant maman moko boye une victime. Justement ba yeko lakisa biso photo maman ngwa mais déjà été. Maman na to yebi été longi wana même to yebi yango te. Maman ngwa. Voisine tozo luka déjà été. Ba bando fa na mobali ni wana. Donc na abota bana combien maman voisine? Na yebi nombre bana pinza te mais bazana bana. Parce qu'on a minute pour le moment et là on est vraiment bozo sala donc la minute maman za faut des comme déjà dans l'état pour le moment matango comme il y a l'état hein matango comme il y a l'état. OK. Raison pour laquelle soto moni lokola présence na bino boye na ndenge bozo panza bansango ce qui va ko porter biso ta moi aide ndenge ya servir aux amobolo. Les amobolo. Zaka ka exemple depuis le matin tala l'air ba yoko tia moi maya moto. Ya solo. Oui, depuis le matin, même pas ti, même pas beau. Donc depuis ce jour, il est là. Donc la situation est vraiment médiocre. Ti ba kene ko kunda ba koro wana to kosuka wana. Qu'on a minute sur l'été le bani. L'état to kenda kuna na tongo. L'état lobby boza la presete boya lundi. To ko pesa bino délégué bo kene ti na morgue. Po ba kene ko ambome bana wana. Mais mpona ko kunda bango il faut ba procédure ici là. To landa neno ba procédure. To sala banquette ndenge ni to ko jwa famille wana. Bon non pour le moment ba na morgue. Na morgue CNPP. Ah OK, na kinkole. Na morgue CNPP. Mais ça fait très mal qu'on perdre bana vraiment ebele makasi bozo sala passe hein. Et ça la passe makasi maman. Donc nento mona likamba boye na famille na biso te. To tikala jamais comme on a likambo ya. Mais papa le réseau tourner biso to komi awa to moni quelque part kuna bana mo ba ko film même jour mi balé et puis to ko ka se bembe mususu na o ya bino en fait to comprendre to yoki yango peka awa pe na matanga to yoki yango to yeba événement elekani kuna te. Les esprits de mort tambo en avenir donc même à venir so leki 2 ou 3 parcelles o yokuta susu bembe pe bembe moko te mi ba eli susu o leki su wana susu bembe mususu maman wana vraiment nzambe kala nde muta yebi ba velo. Eza passe yo sa biso tellement passe marqué to sera maison soit donc to zo battre vraiment eza nini donc sur le monde telemi na quartier to ndeni to zo comprendre te ce qui va pas jongo commune na banda ko nyonso to yebi te na ka lupango kozo mo idée que maman vraiment na voisine ba banda ko yoka na bien ndezala toujours bon maman talaka bato bazali pango moko bazana bazala na bango bien ce qui peut bazaki na ba problème interne biso lokola tozala wana te moyen oyeba te mais en réalité ba vivre na bango bien nde maman ya kufeli bana lingaka kosenga biloko pa na bango te. OK donc yo ma forcer bana par force que comment ça fait beaucoup question ba mongo tandis que ngana za na mbola za déjà bon. OK
eloko nini okosenga na bakonzi mboka basa pour le moment parce que obi que depuis le matin au son na tête okoza ba 15h donc olia j'espère que banda tongo bolie te eloko nini okosenga et pas bakonzi mboka maman tozosenga ka aide vraiment tozosenga ka aide vraiment makambo oyo bozobelela lere nyonso ya ba assistance sociale soki ekoki kozala bo assiste biso mama tozosenga ka assistance vraiment bobelela bakonzi mboka ekoma ntina baniveau nini soki ekoki bo assiste biso po abandone biso te. Oui, numéro na ngai ezali 082 47 21 020 wana numéro na ngai ya telefone ya WhatsApp ezalaka 084 12 66 076. D'accord, merci beaucoup papa. Obi ke bana baliaki loso bazalaki tellement ebele pour 5 de bakufi le reste wana bazalaki na réanimation. Le reste wana 3 wana bakena ko réanimer 2 nde o bazongi o babiki moko azali na hôpital. Aza hôpital wana aza mukolo. Ye nde mukolo. O alambe loso. OK. So to komona baba ndeko boya okolekana boye bango bato baliaki mpe loso yaka etelema wa bonjour. Bonjour. Kombo nani? Keta. Ya Ketia, j'espère que vous avez déjà mukolo kokama ko expliquer mais quand mpe ko expliquer ba bone na biso problème ngo ekomaki ndeni loso ngo boliaki ezalaki ndeni Loso basi tosenga mu oba mo makasi pardon tosenga muwa c'est pas mal. kota mama avanda balokataire biso Après kaka tosengi mungu tokoti na ndako tokota ba TV mama ayebi na libanda fungoli nzungu na biso yaya biso aotuna ye osala nini majeki osala nini na nzungu na biso ye elobi na watala soma ekaki mpona tia mai ya ti na chauffe mai ya ti après ntango bosisi yaya komokaba loso bolia ekoliaki loso ngo bandoko oyo kongo wana yaya biso nde moto akokaki yango madeni atikaki bino bandoko wango kitoko nde bobandeli toujours kocontinue kolia parce que avoko oyo oyokaki vertige to eloko ni do santé directement ke okoyi to ndeni nga kaka libompasi na mpasi na motu mpasi apres okoyimba moko apres ntango baleki na yango nde motu bakweyaki baleki na bapa bameyimba bango na hôpital ayo mpe parmi no apres kuna baréanimant oyokino bien d'accord merci beaucoup eya mobali bonjour. Bonjour. Kombo nani se présenter balani biso baki bayeba Tigana. Ya Tigana meka mpe ko expliquer biso loso ngo boliaki ezalaki ndenge nini beta na mwa lisolo po to détaillé loso toliaki ezalaki oyo biso toliaki loso oyo toliaki oyo ya male yatikaki me oyo ya biso ntango toliaki ntango baleki na biso nyonso bakangamaki tokenda na eglize ntango tokeyana tosambeli tomoni eloko te paster ayebisi biso tobima oyo wana na hôpital yango ntango nga alali boye nakangami bazinga bake nanga na hôpital apres kulutu na biso aye apres kulutu asala apres bandi otala nga na kati ya hôpital ekoliaki loso wana osantaki ndenge nini avokoya ngai nayoka libumu mpasi yango wana nakoyaki d'accord merci beaucoup baabone na biso j'espère que bomoni bato oyo tozalaki na bango papa eloko nini okoloba na bato oyo tomona tellement ezotambola mingi na internet ya bato lokuta bakokanga bafoto kingani mama ngo yeyo moto yango yeyo conseil nini oyo yo moko vraiment membre famille oza kopesa na bato baolanda vraiment mama réalité ya fait yoka ndenge boyoki boye oyo ya réseaux sociaux wana bolanda te voir même photo baye kolakisa biso ya mama wana moto toza na posa na eza kutu ye te donc soki bozopesa bainformation bopesa bainformation exacte oyo eza sur le terrain information ezali mama kaka ndenge topesi ndenge bana wana bakufaki après avoir kolia loso ndenge oyoki masolo alors na moment oyo biso nyonso dans l'ensemble famille mobimba toza kosenga kaka
aide moko ezala na ndenge ya cadre social bo assister biso. Assistance sociale eya na libota na biso. Po tozwa mwa kimia ata tozala ba douleur mais to vivre comme tout le monde. Pasi na biso ya makasi nde eza wana. Na peso ka exemple depuis le matin tala heure yo mone bazwa kubunda. Pe formule nini ebini wana on ne sait pas. Bongo tozana mboka ya l'état ya boye. To perdre 5 corps eza na morgue. Ba yaka kaka kotala biso kotuna c'était quoi ezalaki ndenge nini. Ata assistance sociale moko te mama. C'est ça. Et ça la bien te. Yango wana tozo senga kaka bino bapanzi sango. Bon meka kosala nyonso ba assister biso. Si c'est possible. Pour l'état azali. Papa nzunga ngwa lo songo wana tango yaki okutaki yango mona ke ngokomende nini. Non, wana eza susu couleur eza pe susu loso te. Et comme on dirait soki matière nini moyen ya koloba eza. Yo nini oyo vraiment tsaki na kati po ko matière wana yebi yango kaka ye moko mutu wana. Biso tokoyeba produit wana te ba produit ya boye oyo mbala moko après kolia mwana mbala moko akoyi mpe kokufa. Et pour notre organe internet c'est tamboli ke ba pesa ki mbwambo ali yango pe ya koyi directement eza vrai. Ba pesi mbwambo ali yango nde tamboli internet après bana kokufa la police yaki ba pesi mbwa biloko mbwa akoyi ba pesi nya unya akufi sur place. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, histoire wana ya ba réseaux sociaux wana mama bolanda ngote. Réalité nde nga nazo pesa ngo. D'accord, merci beaucoup babo na biso bozaki tellement belé ya kolanda biso lelo baba toujours ezali sungi bon mais un peu ko sunga bon parce que ko fela bana 5 na journée moko ça fait très mal et pour chose grave depuis le matin bana mikepe baza non ba OP bazaki ba victime baza awa depuis le matin ba liete jusqu'à présent so na monde roza daba 15h 16h donc le rôle ezate lo na ko senga bino toujours bo sunga famille vraiment bo sunga famille et puis donc baba boza toujours makasi eza mokana nzambe so nzambe pas permettre nyonso te même si pe engaki komate mais maman on a vraiment ye moko nzambe moko ayebi akosala na ye. D'accord, merci beaucoup babonné fidèle ya tozomo na télévision wana bozaki tellement belé ya kolanda ngai Priscille ya Mboke do abike bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso do nazo supprimer bo s'abonner tellement belé boza vraiment de citer. Sans oublier ma maman chérie, maman Ritma, comment on appelle ça en beauté belé pour mon corps. Donc, quand on Sabino, ça fait très mal. Il faut perdre ban 5 dans la journée, mon corps, donc ça vraiment passe ma casse. Donc, avec le temps, tozonga, suna bango, to me rempe ko sola, suna ma famille locale, to kuti vraiment ma parents bazate, mais tozonga car na chaîne biso boza toujours branché. To yamba papa na maman bango de bayebi version des alliés. Na tiki bino bisou banya.